Bajal pouye beto sali ay. Bajal pouye beto sali ay. Tout ne marche pas bien. C'est un peu ça le problème. Webi nzambo touché bato beli. Webi nzambo touché bato beli. Webi que touché bato oyo mususu balinga te que peuple comprendre que non tout ne va pas bien. Ils ont été interpellés. Ils ont été interpellés. Zozo et Yuma. Musique Obayayo Basali. Musique Obayayo Basali est révolutionnaire. C'est-à-dire il faut révolter mémoire ya bateau. Il faut bateau ba yeba bateau kende wapi. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Azar partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makandide. Maman Nicole Malonga. Yo miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makafia. Na kama kilo mkusi. Ça complexe. Una solinga mesinyo solinga. Solinga ekokayo. Kota papa. Jebiso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça.
nga moko 10 ya équipe nazali ngo bino Suisse ya Messi baya nyonso tu ya Barcelone ya monde entier o balinga femme no misobi na monde entier tous s'abonner na Sarato la TV bunde bomona contrat na ngai merci akeni. Bienvenue sur Sarato la TV, chaîne Nabino Oyo SCP Sarabino. Merci na ba abonné nyonso Oyo ba kolanda biso na moment Oyo bazolanda biso na moyi bazolanda biso na tongo bazolanda biso na pourquoi totombeli bino pourquoi elamu totongo elamu midi elamu mbote pe bisika et zwami bino. Merci boza tellement ebele ya kolanda émission na bino bolingaka mingi vérité na mais na émission na lelo vérité na yembeli bino oyo azali bongo mopanzi sango yepe azali ndeko oyo pe to travailler kana ye un bon délivre bon c'est que hermo boyo kaka ye derrière la caméra hermo bomona ka ba émission na ye to mira ko sala analyse moko eza très simple par rapport eza analyse moko par rapport à actualité musicale lelo oyo to komona ba jeune bako betaka ba musique na bango et bien bako bisaka banzemo na bango ya kitoko bongo nazo mona bongo bandeko na biso ya mibali oyo babenga bango impair babimisaki nzemo na bango moko eza na titre ya nini to salite ezobo boti makambu ebele na réseaux sociaux et boti ba problème ebele na engomba ya tata na engomba ya République démocratique du Congo awana Kinshasa makambu ekolobama ebele par rapport ya titre wana kaka nini to salite to yoki ba le makambu elobami moi ebele to ko développer on ndeko na ngai kaka awana plateau. Merci l'équipe technique oyo accompagner ngai, merci na ingénieur RCDR la caméra, merci na ndeko na ngai moko CG ya moto Jonathan Kifuna 10 amis bali pourquoi pas na la patrona maman Sarato la bandeko nyonso oyo ba landaka émission na biso bandeko ya Matadi Goma Bukavu Katanga partout bozali vraiment to lingaka bino makasi to kosaila bino toujours musala wana. Merci ba onyo so balingaka musique ba nyonso balingaka rumba ba rumba congolais ba chaque samedi je lui ana avec Diego Milito musique moko ya bien boya koyoka musique moko ya classe c'est-à-dire lingaka rumba ya kala wana ya koyoka yango eza wana vraiment ba porte za grande ouvert pour na ba ndeko onyo so balingi ko betsa artiste na ba province partout zali olingi obetsa ye na Bukavu Goma Lubumbashi Katanga Mbujimai Kananga Tikapa partout boza vraiment artiste aza libre pour na mututu oyo akoya pour na ko produire déjà tozaki na Kasangu les zaki vraiment wow bozala zalaka wana beaucoup mona makambo ya bien et koya voilà ingénieur artiste que ça même langage nangai okofungola nga plateau bandeko ba découvrir invité nanga to ko solana ye mukolo mwalelo bon délivre bon c'est que bonjour Paul Mukendi voilà suka ba Mukendi nyos bonne santé kitoko boni yope ouais nga pe na za bien boni boulot résolver comment par la grâce de Dieu nyos qui bien et biso qui tous allez bien te ko komana o sikate mais te se présenter pété donc tout va bien Dieu bon voilà bon vraiment merci bandeko nyonso oyo balingaka mobali na ye ndeko mwasi olinga mobali na zala kitoko papa oyo alingaka azala loposo moko ya bien ça il a toujours Azir eza wana pona papa na Kinshasa déjà eza disponible bo contacter Azir bokozwa yango na facilité nyonso voilà bon délivre c'est que j'espère que na chapeau nanga okaki maloba ona lobaki par rapport à tout ça l'analyse moko par rapport à actualité musicale lelo oyo bandeko na biso mibale ya mibali impair babimisinze mo nazo sekaka impair wana parce que ça combo ya groupe na bango to boy ko tanga ba combo na bango mais tout tanga ka ba impair wana babimisinze mo moko ya kitoko apparemment ko yoka bango babetaka musique moko eza na éducation bazo éduquer vraiment masse ne kaka to ba artiste faut ko éduquer masse mais ba uti ko beta nzemo moko uti ko bima mikolo mibale oyo nini to salité yo attaque mon panzi tango ko yoka na no titre wana nini to salité personne ne ndenge. Bon, merci pour la question Paulin. Oui, bien titre ya nini to salité. To se référer na eloko nyonso obiso to bandi ko kola tilelo. To na 40e année. To na 61e année. C'est-à-dire to sali vie makasi. Na ba age to comme nango. Nini obiso to salité.
pour les bande école primaire ou bien maternelle au commis dans l'école classe primaire ou secondaire nzamba sungi ba parents ba cotisation université et tout consort tout le monde a paramètre ana pour la associer sikoyo ba étude na nini na lo sam tu comprends le sambo peut-être batu msupe bakata na nini bakata ni place une établi nzambe na ngai na kota ta mabondeli retraite salami nyonso salami. Donc si nous pouvons englober dans nyonso ani totalité et ça juste à interpeller congolais oui bien minute que batu baze veiller conscience batu ya batu ya congolais et fungwa donc mutala la kabi ya soloko nini vumanga saleté tu prends ton bilan il y a année oyo bota tu le vends du motal to sali trop to sali vraiment trop yo mo pour faire et là on est vraiment na salité ngana vie nga pour na zanombo voilà vraiment pas mettre ces belés ba permettre ces belés ko yo kana ba test ba na biso ba toucher point ya église ba toucher école ba ko le bela pe makambo o état vie sociale et vie sociale OK to ko le bela pe ba point na nyonso wana tout ça on a côté église OK nini to salité je n'ai habité et touché pour dans autres derrière des comme ça bazo critiquer déjà ba pasteur que non ba pasteur ba se trouver que ba clé ya bana na nzambete makambo malamu ezala na bato ba kosambela te na habité yo en tant que chrétien et là on ko loba par rapport au message en tant que chrétien na ko loba que non vie spirituelle et ça va toujours accompagner la prière wana et ça ba domaine tout bon et dépend peu na mutu c'est-à-dire ce que mutu alobi a prié pour ne loko mo poizo il faut exaucer pas nzambi si ko na permettre à congolais ezani congolais aligné trop de prières parce que aza focalisé na père spirituel na pasteur donc pour avoir quelque chose là tu dois prier quand à nos retraites ça no ba gêne na sima na tom to sa gêne abi kenzamba ko exaucer mais tikana ebisa yo lelo to sa mama Sarah Oza la baronne, on va la maîtresse du barreau. Hein? C'est-à-dire, on a le ensemble, sunga motema maman Sarah, donc toucher motema na azala na biso malam tout comme ça. C'est que conscience ya maman Sarah. Il faut qu'on zamba ko toucher nani? Maman Sarah, Zambé a exaucé prière wana. Pour maman Sarah pe akoma koyo ka biso. Vous comprenez? C'est-à-dire ba pasteur baza bon rien à voir par là. C'est-à-dire no tala no liboso na ba prière mais elingo loba ba conducteur ou bien ba représentant légal ya o ba okumba la nation ba ngone mutu baza ko handicapé to loba toni parce que nga na kota na prière na ko buka mabolo ngone na lingi nzambe sala boy mais mutu azo conduire nga wana so fineli nga kaka finanga ça finit ma schéma pour fini. C'est ça tu comprendre pour na yo ndenge makambo ko marcher bien te na Congo ezacuer bato oyo ba ko kambaka Congo ni bato bazo fina bénédiction bana ya bana nzambi bon lingolo ba ke volonté zate quelque part pour ba aider peuple congolais mais tu connais absolument ko est-ce que bi MPR relaxini to se référer sur ko ya Mobutu mouvement populaire de la révolution. Sko ba MPR ba yé ya musique ba tiangonine musique populaire de la révolution. Non, il doit se révolter. Parce que ba otala que non, pourquoi Congolais a toujours na se ya libanga mo ba ba flûte non, to mécano le côté touché partout. Nini to salité, on a prié. Et simbarate ni na to salité mama teki makala mwana nga kende na nikata fufo pono tanga ake université na suka na ngoa aye malati si mama toje na ye sorti ni la maman regarde ce que tu as créé dans moi aujourd'hui je suis un homme lelo oyo mama tala résultat na parce que bando te kamaka maman na sima na ngo siko maman ozelani revenu on comprend pourquoi pas na lo na manga pour bimsela bambuma peka manga et bimsela lilala te to maman na otangisanga yeso yeba ke mwana nga akoma mutu pourtant na bimsa mbongo ele kasko nga sa ele mwana nga bandosela nga à la fin du compte mwana ma lila bi maman depuis je toquais des portes par-ci par-là même je n'ai rien à te donner na remboursé ni maman mwana leli fin de compte maman on peut ko kine pe na bomo pour akufi amoni pe bonheur te oya bimisela ki mbongo mona peut-être mona nga bando tele lisu
il est comme un analyste. Donc, tu vois, et ça vraiment stupéfait. Comprends? Il faut toyeba par là. C'est pour cela, un peu, moi je dis coup de chapeau à ces gars. Comprends? Et en andenga ma bête, prenons vraiment notre culture et prenons notre conscience au non, quelque part nous sommes vraiment réveillés. Tout là qui quelque part. Parce que tout le monde va congolais sur les réseaux sociaux pour le bilan. Oui, partout. Tout a appuyé yango. Partout. Surtout le comme ils ont sepeli sanga dans zembo yango. Okoyoka surtout place au lobby. Tout le baki Mobutu akende. Mobutu akende. Akei. Mais c'est pas dans ngamba politique. Bon, mais rien ne change. Rien ne change. Kabila yaki. Oh non, yete. Akende. Kabila akende. Akei. Maintenant, Kabila est le fils aïe. Et Simba Kati. Voilà le minute tozana moment ya babi président na biso un kino au batunyo so ba sepela kanaye Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais tout est compliqué. Voilà, c'est ça c'est qu'on place au naningi to koma yangwana. Et le koni oyo ko salaki makambo ko simba te na Congo. Ozomona te eza malédiction ba koko na biso pour ne pas aller plus loin. On est déjà assez grand. Pour l'intocoli. Comprends? Et ça que tout le bagage. Alors qu'on a ça là, toi tu n'es. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ayebi na peuple congolais na état nyonso ndenge traversé. Et ça te me kako rappeler mokonzambo kati. Il suffit d'avoir un cœur de bonté. On m'a mon compte. Pour balinga mokonzi na kosote mokonzi na stratégie tout pour peuple na linga. Vraiment. Comprends? On n'est pas vraiment de môme. C'est-à-dire tu as ba mikete. Nzembo oyo la première fois na yo ki yango et na pona yeba yango na ezala ki publié par mon confrère John Tambo, je salue à passant Kota Zali azali pe confrère moi to travailler ne bata ebele azali na mouvement na oyo à la poisse ça ba maman bani. Donc na mona na plume il a écrit quelque part là na journal na ye là quoi de neuf et t'as qu'à comico détaillé talabo mais il y a encore tanelo comme si non nous pouvons parler que non ni to salité mais à moi bi ko ya ko lobani ni to salité to tiki nt voilà ni to salité to tiki mutema mabeti amaka ko décortiquer mo ba sous point on comprend ba point mo bo wana c'est-à-dire là to salité ça que to tiki ni mutema mabeti ameka ko détailler sur là to salité et là c'est to za mutema malam parce que bato bazo développer petit ozo développer on est comprendre mais ils allaient vraiment les indicateurs que non tout ne marche pas bien. Tout ne marche pas bien. C'est un peu ça le problème. Et on a dit que non, nous ne pouvons pas interpeller Namo Konzambo Papa Salaboy. Non, lui il sait déjà que les peuples congolais ont traversé Boye. Navi on a dit que ça Nicolas Maï. Commandant de bord, les alliés. C'est un peu ça. Na limite au moins barjuana bokata ngo ke kuna ke pe na zamba pe ke sali pe soni nango edindi pe mais yeka mutakolo bate na saisir peuple nanga bazala bien c'est tout botolo bani tout en tout ya président des zamabe. Est-ce que wasir ndezembo ni yeboyi ya monde muteko sala ke Congo ebonga o yango muteko sape Congo ebonga ndenge nini meka ko prouver biso na ndenge nini boye binzembo toucher bato beli. Oui. Oui, que toucher bateau, oh, sous balinga, que le peuple comprendre que non, tout va pas bien, tout ne va pas bien. Oui, j'ai attendu, hein, que le ils ont été interpellés, les jeunes Jaba, Obabeti chanson, Zozo et Yuma. Zozo, abandonné, piano, hein, comprends? Il y a des Zozo. Oh, monsieur, voilà. Ba etu de peto tengi ya comprends yéwana vraiment donc ba lia famille peto katia ils ont été interpellés bisoka que non ils sont touchés baza touchés parce que vérité et bimi au moni lumière eza lumière mutu susa lukaka sa mabe kaka na c'est nzamba ko exposer ce qui a exposé yo on comprend au bimi na miso ba tu poisa boy et ta makamba salaka
c'est-à-dire baya o nzambe apesi message mobuma ta a révélé bango le monde na kati mabi so to comprendre bien bango baye ko fungola misa ba congolais baye ko bimisa ba yi politique na biso bon ba bimisi ba format polélé mais ce qu'ils ont dit est réel, on comprend. Tout tika ko kena buzo ba tout ne va pas bien baya ba vandika ba bi tanga na benga ngo ezali ba benga ni et le monde nzambe tika ta bon au moment tout ça un message mon ba pesi ba tala ba aventure so ngako na lo ba nzembo o peut-être pe l'église e comme oyemba ngana biso choral mana sima ma choral ma o sentir que ba frère na ba sœur pe lindanda pe beta ba yemba kaka comprends ba yemba ngo pe musique au bayayo basali eza révolutionnaire, c'est-à-dire il faut révolter mémoire ya bateau, il faut bateau baye bateau kende wapi mais basa interpeller. Pourquoi basa interpeller? Pour na ka balobi vérité mabe yango wana siko batebele ba comme bayoki yoki ngako tuna yoki lobi que non, il ne faut pas jouer la chanson, voilà, parce que on va vous arrêter. Okay. Il y a un grand frère qui wana lobi na poko tiens en tout manière oh avec tika bata babilo ko lobana bakanga ndenge ni to comme mais ils ont oublié qu'ils sont déjà épanzana déjà côté déjà réseaux sociaux ba télécharger ils ont ba téléphone ya déjà écueilli mais je ne sais pas pour la tubilité de le Axe, ingénieur Axe, est-ce que déjà non, balancer audio, balancer. On comprend? C'est-à-dire vidéo déjà qui à Tabolobi, on a attendu, on a écouté la chanson. Ce qu'on a mis tout comme ce qu'on taille la siko. Bah qui n'a pas moi, bah ça n'a pas moi ni. Non, c'est juste un message, c'est la musique. Ou est messager. Voilà, tout le monde a un musicien à biso au senti que au bazo mba peneza bêtise. Ba sanité. Mais les qui na TV ba tiki. Ça c'est pas tiki na. Ils ont un mot uto bi mikolo ceux qui mabolongo. Ils ont bêta na zo mona na tina ba fete ba konzi. Ba kubinaka yango mabolongo. Mais nzembo oyo ya bandeko oyo lelo bazo telemela yango ebeta te bakanga yango déjà boto basi bakangi na bango déjà na rega réseaux sociaux les teti bali rolongola ngote na ba chaîne locale na biso zo lika lisusuti problème kendi eza pasi ya pasi on a bisio mutu o alingaka na vérité te anyonga omoni ndima ba yebisa ko libungi na yo ko loba te atikaka ke eleka omo mutu alinga ba te ya ete alinga conseil te afo est-ce que déjà comme là vraiment au quelque part au tu peux tiko nyongi o baba système ko bolo na kala o kangi kaka kombi wana mana sima ngana se référer nganta na première série o comprend na bando mate ko bolo fofo na ve pardon na Amerika koto yo bon voilà moi transporter je suis universitaire wana salut père est-ce que na ote ko comme ça là comme tu peux na kenda na tala azate na lukata mbota kabeta 500. Est-ce qu'il y a un problème tout le monde est assez en transport en il y a des fois il y a un mot pardon un peu ça n'importe qui t'aime pour na bamsu bakanga ba chance or que chanson oyo tala et ça linga mabe moko na biso na bia batu musu na nzela o bule mutamutem mutesprit mabe musuni te ba ya ba souffrir to yebi na biso vie yango comprend niveau Paulin to tika ba aventure ba ya o ba beti chanson il y a bien baya o babeti chanson ya bien balobigué koyoka na message na bango soki baye ko comme ça là ba benga ba jeune garçon ba voyou na habité parce que Congo ba autoriser trop d'ambiance il y a ba jeune garçon tout ba komi ba voyou ba comme ba voyou té ce que ça na paramètre bon ba ebisa ki que non comment bokoye bisa biso que toi ba fainéant et si longtemps que nous sortons les matins na teka chimbo qui normalement li casse non. Hein? On comprend? Nasuka no benga fenia. Kanga bata ba makasi wana no benga ba fenia ba shimbo ki ayesa ba plan. Ba travailler. Kongo la moni kende na zana beti na rapport ba fungoli te. Tika na kanga kwa na ngana teka na ba litrage na nga zodod. So pa utinde kuna so acha gene sifi na soir akangsa mbongo lipa. Ata ti ata chaka imobo ata fufu mo ata koti malewa pourquoi tout à mon cas est marché mais un licencié un gradué diplômé cabinet on comprend on comprend on goûte pas réseau flasher crédit to et ça ma Paulin ngai eloko kututi ndenge o évoquer ngo donc
toloba te na ndenge moko mais esali passe parce que toza bapanzisa ngo journaliste asalaka kaka oyo alobaka kaka oyo ekoleka kaka na public tosanti ke nzembo wana etelemisi bato ebele mais bato bakoka kolobela yango te mais tobota ta mwa courage ya koinforme bato par rapport ya message wana nayebi te esali ndenge komona bandeko wana bato ndeko na biso ya poto bazo appuyer bango nde bakobeta ba concert na poto. Il paraît j'ai attendu Widi Okutu nayoki elo mobwe ve na so comme ça bonani boketu motayambo okapa motayambo abibeti nanga bolinga te wana bia apparemment net nde nayoki boko beta kaka bino bokita bomata boyo beta na France ba diaspora tout babi s'il s'agit ba diaspora ba tia mbongo po bino bo beta boyabwe tukotela bino mbongo. Il paraît si c'est comme ça c'est que batu ebele ba sepeli nelo kwango mais to beta bravo il y a quelque chose qui vient d'être révélé au moins mystère caché et ça mais ça ba milieu comme ça c'est comme sous mystère caché c'est comme maman qui mystère dévoilé batu bazaki na bando awa bazaki voilé tellement ba dévoiler vraiment mis souper si qu'on a minute ba dévoiler des consciences au moins conscience na biso ezaki ma incarné na kati ya mabomba moko donc mulili mais na minute ça siko réveillé ba uti balongoli biso kiteni ya mwindu bakanga biso na bilo est-ce que balongoli biso siko kiteni na mwindu bakanga biso na ngangi bien sûr non te baya baba yoka c'était tout ça comme attends moi que vraiment na suka OK balongoli biso kit baya oyo zozo na yuma balongoli biso kiteni ya noir o bakanga biso congolais siko na lingi na mona congolais a changé ya liboso atika motema mabe ya mibale batika kokosa biso voici makambo ne sala mana mboko yoka siko toucher ce point il y a bien oyebi motema mabe epekisa yo soza motema mabe epekiso branchenga na musala soza motema mabe ekoempêcher yo okabelanga eloko kolia te sona na nzala mutema mabe sokoza nango ekoempêcher yo otalanga mana na kilote mo bombati mo balidofolo piangela mbati premièrement yangwana c'est-à-dire baye bazwa misala batika nanu kokanga mitema pona ba oboya na sima so basisi banchiki c'est-à-dire nga naza mokonzi na société moboye. Ah non, il y a quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, si quand on a na cabine tout nanano, moi na mai, à part musala oyebi suni. Tenant na chida moya no to beta no kopoto tano pendant 1 mois ou 2 mois si ça va donner quoi. Premièrement, on a levé mutema mabe, on approcher muninga, oyebisi o ekoki ko aider na vie. Atape oui, kotanga na ngape mutumo ayo sunganga. Mais aujourd'hui c'est autrement. Il faut na zakaka mbio mutapolin. Pour na tia Paulin wana mais na bi ke Paulin aza pena confrère mo soit na bi ke na fini na biso ya mo pas akentelo atanga wana pena ko brancher mais ti premièrement ko to baki mutema mabe yangwana ya onde pi mabiso to travailler papa wana vanda kala na kiti wana ko jeune mo ba ye wana ko ba kenga ko mukolo mwana nga lokwa ko tika dossier tika tana l'action de tout biso to travailler ka mais père anyongi nan pour bi ke na bité so comme kiti ya trône toza so na royaume papa na lingi ke mwana na ina sima na peut-être mwana ngo asali makamu mususu na vie atangi bilo mususu mais a privilégier mwana oyo asali atolobani aboko pesa mutu asali ma domaine wana atangi nango na lingi kaka mwana na tia wana mais pourtant mwana on pas tangela kasa ngoti comprends côté à point mutema mabe ngwana soki ka mutema mabe ezali ata to sambeli ndenge nini papa tika. Est-ce que quitter le noir et le ngoli biso yango te ko sala ke opposition na majorité ba sangana to zala ki bomoko to de jembo kango bien ndenge ni bi quitter le noir ba fungoli biso yango te ko sala ke opposition ba tika ko déranger majorité bo ba travailler siko ta quitter nango elongwe siko so muninga za mutema te ko approcher muninga au moins te kiza elote pour le ko elongola nga pe elong ni na mutu mais na nyongelo ka olongo ma pe quitter ndango pe anando lobi mais na nyongelo ka au moins niveau mutu mobimba ya mutu zaka kati c'est-à-dire bato bazo conduire pays oyo ba mitaka na place muninga est-ce que ndenga na meliti awa okuna pe voisin ameli
Vraiment. On m'a pensé wana. O ba mama nzamba loba na Bible. Linga moninga ndengo mi lingaka. Paulin, ngama na dame boye, Paulin pas dame te. Siko nga na nyonga. Nazolia après mon père na qui saka na zusa na ngona pusi kuna. Na sai ko abandonner. Est-ce que na tuni Paulin ndene to dame? Ah, Paulin de damaki. Exacte. Ata olongoli mutu ba. Siko nga na kolongola bando na msusu nini na noir wana. Engolo bakaki batu ba tu vas comprendre que Bissot a évolué bien. Voilà, merci bon de livre. Bon, c'est que tu as commis vraiment dans Souka. Il y a analyse na Bissot, il y a mon colomolelo. Il y a évité ici un message mon colasé par rapport il y a artiste na Bissot, par rapport il y a peuple congolais Kolanda yo, Bissi gagnant sur Bazouami. Il y a évité le boni no kolo papo to ka bonanga na yo. Ba ete de peto sali ya. Vraiment. On comprend. Ba jal poye peto sali ya. Balia ya famille peto kati ya. Hein? Nini to salité. Nini to salité. Et donc lilo bananga ya suka Paulin ezaka ke un bon maître ou un bon conducteur. Il faut appeler ça les meilleurs témoignages que biata lelo azate lobe okuna ba raisonner bien. To lingite ezala et le comment pour peuple comme koloba ah yekuta zaki ne bien to zaki na biso bien yekuta zaki ne betango ya zaki to zaki bien ah oh my comité mutu malama za libosa bato Paulin oyebiso ko sala ka musala bien so posaka bien na baninga Paulin na sima mukongo na yo okita o mata ezaka ka bato ba témoigner que Paulin fi bon Paulin zalaki kaka bon. Et là, quand on a le suka Paulin, ça kaka. Bateau va conduire biso. Attaque biso ba simple citoyen. Au biso tout ça la kake pour na base à la côté bazali. Ba se référer ne le moko kaka ke. Est-ce que ne biso tozo vivre bouilli? Est-ce que ba o batika na sima ba vivre pas biso? Voilà. Parce que na zozolobi kuna bi bourgeois na parlement député mais la ni sagacité. Tu comprends? Donc na évité non mon député veste soulier makasi mais côté bo votaye après ya bossa na nani côté bo votaye mai kuna ya kati ba parole à miel tango ya que ça la bien mais apparemment biso moko tozo telema tozo bato la muki to komona kana 2023 to komona ka bato bazolo ba mingi pe o ba mais ce qui est fait comme pe polo ya mutu moko boy pa ko ganga la zela wana talis comme mutu na mutu so ngo mizina libulu yo moko mizindi na libulu omoni déjà que mabe yango yo mais ngo ke so sa buzo bana mutu ana tant mutu ana kenda bosa ndi kezaki na bando sangsa bato mona quartier ponanga papa bato balata ba polo ana ezaka conscience na mutu sala comprends yaka conscience na mutu sala ya koloba mingi ezate na bato ba mema biso na biso moko tozaka conscient soka to mitie na place ya moninga Dieu m'attend parler problème makambo échanger. Voilà, bon livre to ka bona ngana yo awa. Est-ce que kokanga chanson ya bandeko wana eza solution pour na ba yi politique na biso parce que toko yo il paraît so yi bazo kanga nzembo wana bandeko na biso politique ne bato balingi. Bon. Paulin kokanga nzembo et après nyonso déjà etamboli conscience ya mutu déjà ekomi debout ata bakangi nzembo o papa refo tikali na bato ni to salite ya wana de titre pour refo ka nde mutu asimi tout nini to salite. Voilà ba dédicace na yo na ba union so balandaki yo ouais ba dédicace na nga vraiment ezaka ka na famille Bonse qui mobimba famille Ngamazita famille Ndombe, je salue aussi mon papa spirituel, et le révérend pasteur Robert Jean Bouloumou Ifouka. Je salue tous les bandimia Sia la répatence, dans les labunes trop. Mon grand frère Joao Premier Bonseki. Je dis aussi mes salutations à maman Sarah Tola. Je dis aussi, je salue aussi. Je dédie aussi mon confrère à moi Skynet Baï la Balobi pour na Djoubek donc moyen 20 Nabi yo pe osali wana oyoki déjà un père Sky Baï oyoki un père yo mutolo baba biloko siko obomba kango pour rien ta un père a paloli yango babiloko déjà banda kala. Voilà, je vous dis merci Nabino Baye Bolinga Biso na pesi bino mbote bino Baye Botali Biso ba o baza na Londres
bao baza na États-Unis, Canada, partout vous êtes, bino ba boza ba abonné pe ba amoureux ya chaîne na biso Sarato la TV na pesi bino mbote. Voilà, je dis aussi merci na équipe Mobimba ya Sarato la biso toza na biso ko fo molet to travailler na biso kaka tala que vous pas et tout ça vous pas pour kamakamamo et qui voilà, merci peu pour nous problème qui dit parce que nengo yambinga mais ma préféré c'était le bon c'est ma caméra. Merci. Voilà, merci bon élève c'est que ça y enregistré analyse moko ya mke par rapport ya Nzembo et Bimi parce que toza média mo panzi sango tant oyo likambo oyo kwei il faut que le bela yango par rapport à la chanson Nenge Bimi, chanson Kitoko, message Moko Kitoko, test Moko bien, vraiment félicitations à l'artiste Oyoba Kosala Moussala Nenge et Senga Beni Moussala Nenge et Longo Bani, vraiment. Merci na Mwana Mwindu. Quand même les plus noirs. Ingénieur Ars. Merci Nayo. Akokana c'est l'Oscar mais vraiment. Métier noir. Métier noir, il y a presque quoi. Merci Nayo, merci na Jonathan Kifuna. Merci na bandeko nyoso balanda gibiso mingi nga mikolo yo. Batota Goma, Katanga, Est, Bukavu, Matadi. Bapel la bino kosala vraiment bien. Ba remarque pe kosala vraiment kitoko. J'espère que to suki ngai na bino to komona na bongo bala simana invité mususu. Bye. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingua.